tovanda na ndako. Est-ce que biso ba papa na maman ti tozala na ndako ba posa na biso ezalaka il fallait to la ka na mbe lelo vraiment je serai vraiment na rozapenda tout droit na robeta penda tout droit. Donc lelo bo olimbisaka na ozala tout droit po ngai eloko babengi ya bana nalinga betiste nalinga ka betiste na masolo bana bo partager vidéo ngai lelo na yeba papa na mama ba rôle na biso na mabala ezaka ifele ka to bima to la na mbetu mama na papa kitoko ya bolingo ya libala ezaka kola na mbetu to mokili ba yeba ka ke tozaka ba marié alors que to okoko sala ba kosisa ba tâche na biso te lolo diamant elombe c'est donc ba tâche na biso na ndao tozoko kosisa te essentiel ka ba yeba ke yo bala essentiel ba yeba ka ke mobali wana aza mobali na yo. Après wana yo ebino mwaka mususu te ko fongola misu to bandino na mama wa ebi ko fongola misu na ndaku na ye bazate ba mamango ba mama o babatela kabanda na bango na ndaku bazate o bazotika bana ba violele o bana na ndaku ba mama wana ti lelo 21e siècle bozakaka mama kidiba mama lamuka na pongi o ebi ka kolamuka na pongi na telefone na papa oyebi kaka ko suivre telefone mobali oyebi mwasi akoti na mwasi abimi bana na ndako oyebi no ko suivre bango te ezala bino bozana poto ezala biso to na Kinshasa boyebi kaka kolanda ba telefone ba papa boyebi ke papa mikolo wana azwaki mobali bo mwasi boye oyebi ke papa mikolo komo sola na master boye me bana na ndako bozo fongola misu te bande ko libana bakota na ndaba violer bino bana kobota ya pasi zemi ya 9 mois ya pasi ya kobota mama zemi ya komema pasi ya kobota boyebi yango te bino boyebi ka zuwa bino boyebi kaka muta tielo na Facebook boyo po landi muta sali boyo abwake nga jeton muta sali boyo sali boyo na bandako bozoyeba okengela bana te. C'est quoi ça le mama na bandino na bino po tozolobela le mama et le papa aujourd'hui mais to bandino na ba mama eza pasi na likambo esalami na zobetela bino. C'est quoi ça? Ah maman, c'est quoi ça? Ça va comme ça? Donabel NZ, coucou à toi. Lisolo ezaboye. Lisolo ezaboye. Tantine moko lisolo na beta esalami na Londres. Lisolo na zo beta dernièrement on a direct na biso de bana ko sala bomona ki tantine moko abenga nga lobi Miss Soko Silisi direct na yo tozana posa ya koyebisa yo likambo ezoleka na Londres. Bomona ki boyoka ki bino nyoso bozaki na direct ya le 1er décembre, le 1er janvier. Bon, la sœur m'avait contacté et a expliqué biso makamango nyoso. Lisolo eza boye. Lisolo ngo eza que neko mwasi moko boye azaki na libala na zela na. Donnez-moi une minute s'il vous plaît. Bon, et distraire, c'est pas grave, tout le bakak. Dona Rita, coucou Miss de Miss Ngaye, naye bikota la bana na ngaye bien. Merci beaucoup. Ba maman bele ba bikota la bana, ba maman misusupe ba yebikota la bana te par ignorance, misusupe ba sala kamakasi, mais nazo fongola binoka, nazo fongola bino misute mais boyo kali solo nazo beta et interpeller bino to renforcer les sous sécurité, ya nene nini ya ko surveiller bana, ya nene ya ko zwara temps plus ya ko yoka pe bana nandako. Lisolo ezaboye. Et ça en Angleterre, ce n'est pas du blabla. Et ça lisolo vrai Nancy bilingue. Bilingue la métisse noire. Ndeko mwasi, na ndeko mobali balinganaka na Kinshasa bazaka trop jeune. Ndenge batu mingi na Kinshasa balinganaka. Mwasi na mobali balingana, ton balinganaka, et aka kosala le bazaka jeune, ton balingana wana, et kosala batinengana ba photo na bango na zanango aw. Mais moi na lakisa ba photo zate pona respect na bango. Balinganaka à partir de Kinshasa, moi sina mobile. Tant balingani et ko sala que
bayaka kobota mobali ayaka kosente tantine wana baboti mwana moko ya mobali. Tango babota mwana moko ya mobali wana ezalaka bo jeunesse ezalaka kita na ba famille ti eloko nye kosalama tonton wana aye koya poto. Tango tonton aya poto akoma na epe na poto Angleterre azala koto yo tonton ameka pe kolinga basi na bandenge ka ezalaka esimba na ngote. Du coup tango amoni ke simbi talobi nazongela copine na ngai ya kala oto viva na ye na Kinshasa oto bota na ye mwana moko. Aye kozazwa contact ya mwasi na ye wana bakomi kosolola bazongani ba relation e kosala ke ba famille na bango bakutani basali mwa ba dot makambo ebele alende ko mwasi aye koya poto ya Londres na mwana moko o babotaki na tonton wana. Tango babotaki bayeki koya Londres. Donc baye avandi pe na libala ne mwasi nyonso avandaka bazaki très bien mobali na ye. Baye kobota mwana ya mibale. Tango baboti mwana ya mibale nzamba pamboli bango na mwana mwasi. Mwana wa mwasi lelo aza dans le 25 ans na Londres awa. Siko le abotaki elo nye ko salama mbala moko ndeko mwasi loko aza pe une tantine courageuse aza pe muta mwa ko vanda la banda kuto bobi batu bisu bazaka pena courageuse soka comme esika arobeta beta bakayu na bandenge tu. Tantine wana aye ko sala alobi na mobile na yeke na moni fona bengisa baleki na ngai o batikalaki na Congo po omoni soki toza ata 3 ata 4 na libota tokoyeba kosunga na pena ba parents na biso bandeko na biso batikali na Afrique boyebi kaka ndenge ezalaka. Diane Befali, bonsoir à toi. Yo olobaka ya solo jamais okosa. Merci beaucoup ma sœur. Virna yoka, coucou à toi Virna. Moi Simbinga, coucou à toi camarade Abatu. Ya Olga Baby la Dulcine. Bonsoir à toi aussi. Siko otango ba ndeko mwasi ayaki na libala akomi kosala bakayu makambo ebele e kosala ke ayeko bengisa baleki na ya mibali misatu bo yoka ba mama ba mama bo yoka nanu ba mama bo yoka nanu bino nde penza ba papa na koyabwa mukesima parce que ba papa baza rien à voir na likambo mais na lina associé ba papa na la musape ba papa na pongi ba yoka kana ba landela kana ndaku po ba mama bazolandela ndaku bien te bazobomba makambo ebele na ndaku ba papa bo fongola misu ba papa trop c'est trop bana bazaka ya mama te baza pena ya bino bozwa les devants pour vos enfants papa. Les mamans sont devenues très méchantes. Les mamans sont devenues très méchantes. Les mamans s'occupent d'eux-mêmes. Les mamans s'occupent de leur poche. Les mamans s'occupent de leur business. C'est méchant. Les mamans, c'est méchant. Moi, pour les enfants, je ne joue pas. Arrêtez. Donc, voilà, Tokei. Ndeko mwasi, alobi na mobile, kwa za tantine moko ya un peu courageuse. Alobi na mobile, que non, na moni na bengisa, azaba genre ba ya oyo. Balukaka na maoma ba mike na ye akota pe ba makelemba donc ayebi ko débrier et ko sala ke la sœur ayebi si mobali na ye na mona bengisa baleki nanga ya mibali po ftala ka famille ngo ezala ngo malonga te soki to komi ebele e ko sala bien l'état totinda bambo na Afrique boyebi ka système auto ko sangisa biso nyonso. OK aye ko bengisa bandeko zamba sali ngolu sœur wana to pesi e kombo lokola to pesa sœur ngo kombo lokola sœur Gisèle. C'est Gisèle a kobengisa baleki na 3 à partir à Kinshasa baleki na mibali tango baye poto awa bakomi pe na ndako ya bakoma kovanda donc yaya pe aye kobota mwana misatu na ndako wana aboti 4e ya de yaya mibotelaki ya liboso ya mobali na Kinshasa ayeki na ye aye kobota ya mibale ya mwasi aye kobota ya misatu ya mobali donc liboso mobali ya mibale mwana mwasi olelo kokisi 25 ans ya misatu mobali ya 4 ya 3e tango siko bandeko ne baye komona ndenge ndeko na bango mwasi aye kobota 4e na misu na bango na misu ya ba tonton wana banoko misatu donc 2 filles et 2 garçons. Siko le problème est salama soki to rozonga to chamo stop par rapport ya 4e bébé tango bango bayaki bayeko kuta bana misatu ya liboso mobali ya mibale mwasi ya misatu mobali tango bayaki na ndaku bavandaka très bien na ndaku yaya yambie boyebi kaka biso bana basi nde tozaka soko yambi bandeko na yo okosala baki sefe okosala baki nyonso po bandeko no pena bazala à l'aise mobali pe na pa na atiaka ba beau frère na à l'aise nzoka
na banoko misato eza na de noko bakoma koabize na mwana moko wana ya mwasi. Donc batiaka ye bamisapi, batiaka mwana wana mwasi misapi. Soki yaya na bango ake Kinshasa, soki yaya fongola salon na Londres, afongola salon moko na Londres, soki yaya ke bakayu to ake na ba salon to soka zoke ba Kinshasa. Donc bango babimaka na mwana na bango na nièce na bango. Moko ya banoko ayebi makambo oyo te, ayebi eloko te. O nyonso elekaka na ndako yaya ayebi te. Mais mibale basalaka bajeja babimaka na nièce na bango, batiaka ye bamisapi na ndako. Yaya subul mwana na biso wana, ndeko na biso mwasi wana, mwana ngo nièce alobaka eloko te. Bayebisaki mwana ke babandaki ye pena bo mwana. Lere babandaki ye bo mwana, balobaki na mwana ke komeka koloba te soki ome. Gisèle Mozizo, maman na Sitara, bonsoir à toi. Miss yo bongo na ba Gisèle. Gisèle ya yote Mozizo. Gisèle ya mususu to pesi kaka exemple. Babandaki koloba na mwana ke koloba te, koloba makambo tozo sala yote, koloba te, bato ebele basala kango, ezalaka bien, oko sepela. Soko me koloba, toko boma yo, bilo mwa bongo, bakoma ko grimase mwana. Bachaka mwana misapi, mwana na ndako avandaka, alalaka la mukaka, eloko moko yebanaka te. Eloko nye ko salama, lokola nzambe azaka nzambe, ndeko na ya mobali ya liboso, mwana ya tanti Gisèle wana ya liboso, mukolo mususu, abimaki ndenge kaka bana aya biso bazalaka. Tango ya kokota na ndaku, a comprendre ke mouvement moko boya mabe salami. Tango a comprendre mouvement moko mabe salami, amona ki yango bizarre. Ameki otuna leki na ye, leki abombaki aboyeki koloba, kobanga. Ye bisi mama na bango abi, mama, mukolo mususu ebi ke na bimaki la na koti na ndaku, na mona ki noko moko azalaki na mwana na leki. Na mona ba na position moi bien te, na mekai ko tuna leki abana ngelo kote, na tuni pe noko abina ngelo kote. Mama wabi yesu sikoyo na makamba bongo kanisi nini. Eloko ezala ngote. Mama subul, eloko ezala ngote. Abi atuka na sepe na ote mekana ko solola na mwana oluko yeba na nusoki likamuni. Mama ona kosola na ye. Mama atika na ye lekisa po alobi ke ko sala mate, makanso yaya mobala zana ngo e ko sala mate wana baza bana ya mama na ye baleki na ye do banoko bako sala mabete. Esila mama alandela na yango te. Mama continuera na ye, mama kendaka ba Kinshasa, mama kendaka musala, mama zalaka na ndaku, papa ayebi eloko moko elekaka na ndaku te. Papa subu kaka normal ndenge ba papa nyonso bazalaka. Eloko je ko salama mukolo mususu ndeko na bango mobali jeune garçon wana kaka. Jeune garçon wana yebisa ba master neke ngana sepela ba ndoko na bisote. En tout cas na sepela na bango te ba master ne ba ebike gelo alingaka ba ndoko na ete abi na mona ba ndoko na biso nje ba bizara na leki na nga mwasi. Mais lokola na na kanga bango te mwana loba ezate. Na meka mkonsu ko betela mama na biso mais mama na biso aboyaka likambwango. Elo ni eko salama nzoka mama eko bota 4e enfant. Pichu mananga double nationalité, beau frère, bonsoir à toi. Mama eko bota 4e enfant. 4e enfant zanini mwana ya mwasi. E openda ba vandela penza ba vandeli. Sikoyo tangu banoko ba yaka poto noko mibale babwaka kangunda. Eza bandoko mbaye babwaka ngunda, noko moko abwaka ngunda te. Troisième noko abwaka ngunda te, ye asombaki mukanda ya batogolais. Asomba mukanda me abwaka ngunda te. Bavandaka bien place wana. Elo nye ko salama, noko moko ya liboso oyo aza innocent na makambo oyo, sanga kuka bomolo bonsoir. Noko wana oyo aye, po baza 3 noko. Noko o ayebi makameleka wana te. Nzamba ye ko sala ngolu aye ko zwa mwasi na ye ake na ye ko sala vi na ye. Noko wana mususu o pa bwaka ngunda ye ko sala ke azwaki mwasi aye ko longwa na ndaku wana. Akomi pe ko bota. Nazo kata kaka po na bimisa pe li solo makasi te, mais bon comprendre quand même li solo na ye ko bete la bino. Lere noko mi bala kei ye pa ke ko zwa mwasi na ye po babota. Eloko nye salamaki mama sikoyo na ndaku aye ko sala tout, asali makasi, mwana na ye 25 ans, abalisi mwana na ye 25 ans, na garçon mo bepe kaka awa na Londres. Na feti wana,
asalaki nyonso ba mama bakosala. Donc aza ba yaya oyo ya ba yaya oyo fo yoka na sango soki asalaki anniversaire donc fo kapelaki anniversaire wana ba champagne ekweyaki donc ba soki ba belese pena donc ba melaki baliaki. Donc bazaka soki o asali likambo ye pe kuna akozongisa ngo na ndenga boye. Donc ba tuka ya moto. Mwana kuta lingai penza libala wana te, mais libala ezaki ya commission mama zaki na kati po mama koma ide ko yoka ke mwana na ye pe ya mwasi ba koma ekoluka kwa bize na ye na banoko. Donc po aboma moto mbangu asali tuka balisa mwasi mwana na ye na mobali moko oyo ye mwana ayeba alingaki na boso na boy motema na ete. Donc mama akotiti a convaincre yaya ti yaya kondima aye kozwa mobali. Mariage wana Londres ezalaki somo na isibino bandeko somo. Mais nakata mariage wana mwana ndeko na biso wa mwasi niese azalaka à l'est. Donc ye plus ayaka ko passer na journée na ndaku ya ba parents na ye. Ndenga yaka nzoka ko passer wana babima ba continue ko bima na noko a continue peka ka ko kotisa banani ko kotisa babiloko na ye ko kotisa bimisa. Donc mwana kutu na libala azo se retrouver te ye azo linga kaka noko. Mettez les j'aime s'il vous plaît. Le j'aime et le cœur est intéressant, est likamoko, est vraiment édifiant, est penda terrible. Bon mekana nukola mukana na pongi. Mwana mwasi oyo akendaki libala. Mwana ya tantine wana Giselle ya mibale ya mwasi. Donc libala place akei, ake libala moko mama muto a forcé ye po andima mobali o akobi na libala commission. Po na nini po balek bana baleki na mibali bakoma de kwa bize pena mwana wana. Donc du coup il faut akende mbangu po esone makasi na miso wa papa po epesa soni te na miso wa mokili. Po ezali kamwa somo ko sala mate. Elo oni esalami mwana wana mwasi libala wa kenda lokwa biso nso tozana Londres azonga aka na ndaku na bango arataka ndaku na bango tenzoka a chaque fois la yaka bazaka na contact na noko atikala na ndaku noko atogole babimaka a continuera peka kobima na ye alingi kutu mobali na enda kute azoe sa memba master na yeke ngana na bolingo ya mobali na ngana te na lingi na nga penza yete eza libala mode te faso zaki ya commission mama na biso mtasala ki yango bongo you know mama na biso eza na force na nga te pardon mama zwaki ba sali ba kita mata donc yinda ki na Londres. Donc tozo continuer et là on y est ko salama mama botaki 4e mwana ya mwasi, donc 2 filles et 2 garçons. Ya mwasi azaki na 4 ans. À partir âge à 4 ans, noko mibale wana vamba longwa. Bango babandaki déjà kwa bize na mwana mususu ya mibale on a âge à 4 ans. Bonsoir Mams de son paps, bonsoir à toi. Donc abandi lisusu babandaki su kwa bize na ye ko cheni sapi, ko koche bablo amike ko zo ba pipi na ye zizi na ye, ko cha mwana na munoko, ko melisa ye ba mai na ye boy. Ah Seigneur. Eza mawa na kin ndoki ya modelo yo. Donc eloko nye ko salama mwana banda wana babanda ko sala ko abuser na mwana na âge à 4 ans. Mwana yako koma na âge à 10 ans. Lisolo oye etiko yebana. Moi lisolo oye etiko yebana année passée. Mwana komi na 10 ans, mama aza mokambi na église. Mama kambaka na église. Mama Yolande Malula mama kambaka na église. Donc mama aza mokambi na église, ndenge mama aza mokambi na église, mama abandi ko solana mwana na endenga na solana bino a Christian Takala so etakola pichu mananga mama siko ndenga sola nga ndenge ngai tanya ndena sola na bino na nde ya mona sola rapena bana na bajivanya na lobi ai mama yaya ai abandi mama siko bandi oswana mwana na ye wana 10 ans yaya zalaka mayele mwana azwaki periode amona ki ba règle na ye abina mwana Nathalie Kabangu bonsoir abina mwana mama zalaka mayele yaya harmonie bana muluba abizalaka mayele yaya nengo komi na règle bo nengo régler il faut zala mayele parce que nengo zawana mobali soka simbio
mobali akopesa yo akopesa zemi boyebi ka ne ba mama basolaka na bana bango ti soki mwana azwi deya baregle na ye faut faire attention o ndenge eza wana soki omeki kaka kozala na baboyfriend nani bacopain okozwa zemi okobota mwana wana moke ya 10 alobi me noko baanko banoko mibale basalaka ngango deja abi basalako nini abi basala nga makambo yo zoloba alobi na ndenge nini abi depuis j'avais l'âge de 4 ans banoko mibale babandaki koya kotyanga bamisapi kopesa ngai bazizi na bango kotya na munoko bwebwe mama bango abi te koloba bongo te yaya kolobela banoko bongo te wana baza banoko na yo bakosala yango te abi mama c'est vrai basala yango abi te bamama basalaka yango te bayai banoko bakosala yango te abi mama c'est vrai basalaka yango babandanga bandakala babai naloba te soki nalobi bakoboma ngai yango naloba te nabangaka mama bango abi ya solo kobanga te nga nayebi ndenge nakosilisa yango koloba yango lisusu te kopesa banoko lisusu te oyoki kopesa bango te nga nayebi ndenge nakosilisa yango bango bakoboma yo te bango bakoki koboma yo te zela nga moko nayebi ndenge nakolandela yango eloko nini ekosalama mama ayoki somo abengi noko mususu oyo asalaka babetisi wana te noko na bango moko ya mokolo abengi ye mpo alongwa deya na ndako wana banoko soki nazongi mwa nsima banoko baye deja kolongwa na ndako wana bango nyonso 3 balongwe banoko mibale mitema mabe ya bakuluna bakoma na basi na bango na bana na bango ya mike baboti deja banoko yango moko ya banoko ye kuta alingaka kotika ndako nete ayaka chaque fois zongaka pa ya yeya na ya mwasi donc mwana wana ya mokolo ya 25 ans ye pa ayaka wana donc le pe noko wana ya kuluna ayaka wana donc ayaka kobima na mwana wana pa ya 10 ans akontinua kobima pe na oya mokolo mutu na mutu ayebi te ke abimaka na bango donc bayebi te ke banoko babimaka na bango mbale ya mwasi ya 25 ans ayebi te donc ayoka deja suka lekota ye eloko nini ekosalama ya tantine wana aza pe mokambi na eglise tantine aye kobenga noko na bango ya mokolo noko na bango oyo asalaka babetise wana te abi noko boni oh bien ete noko yango mokolo yango mpe azalaki kuna mbala moko tantine Gisele wana alobi noko yoka makambo mwana wana 4e wana aza ndoi pe ya mama na ye neti ngai kaka tanya lor ndenge bebe na ngai esuka komone bebe lor pe maela lor donc ye tanti wana komo na ye nde tobaki Gisele 4e na ye cadette na ye pe komo na ye Gisele vraiment ndoi na ye mais boyoka makambo azosala alobi yo noko oyoki makambo mwana alobi nini alobi tala ndenge alobi noko nani oyo na noko nani oyo abizaka na ye babanda na age ya 4 ans mbala moko noko aye atuni siko mwana alobi ya nani Gisele eza ya solo makambo ozoloba na mama Gisele abi wi noko depuis nazalaki na age ya 4 ans banoko mibale wana babanda kosala nga makambo aboye banda osala nga makambo aboye mpona nini olobaki te yaya nalobaki te mpo balobaki bakoboma nga balobaki soki nalobi nakokufa yango nabangaki la vie mbala moko mama na bango abengi moko ya banoko wana totia ya togole asomba mukanda batogole allo boni bien nalina tuna nazana Gisele awa Gisele azoyebisa ngai ke yo oabizaka na ye oh oui alobi oabizaka na ye depuis quand depuis kala alobi mpona nini yaya limbisa ngai abina limbisa yo limbisa nga yaya nasalaki yango parere limbisa nga bwebo wana aye kokata telefone ntango akati telefone noko wana mususu bazalaki na ye sur place noko alobi kasi yaya makambo esalami oyo eza kindoki ti oyo eza kindoki yaya oyo eza bana na yo sikoyo osala nini totika toboma moto nayeba ndenge osola na mwana nakalme mwana nalongola mwana frus oyo totika ngo esilaka ndenge wana alobi yaya bana na yo otika ngo bongo ye abiza na bana na mwana na yo mais solola tala mobali na yo
ote na osolo na mobali nanga te ekozala kitoko te eza makambo ya famille eza kaka boza makila minu na ngai boza banoko ya bana lelo pe soki na bimisi bango libanda boye eza pe kaka mabe mpo na famille ekozala kaka bien te boza bana ya mama nanga abi yaya te yaya yo kosala bongo te Nadia Mena abi yaya non benga mbila o te na obenga mbila te ko benga mbila te abi yo benga mbila te yaya merci yaya merci na oyo salibana na yo merci na oyo salibana sans se rendre compte que no kwa zolo bakali sola mwana wa 10 ans zoka yaya mukolo pe sakana ye bon ba yebika ke mwana wana ndeko mobali noko akei tango akei abengi na église abengi bakambi na église tango abengi po yeye na bango mwasi paza mokambi na église abengi bakambi na église po bango so baki na église wana abandi ko betela bango lisolo o eleki na ndako ya na bango ba ye après bakambi église babengi ya na bango mwasi babitala noko abengi biso makambi nini ezoleka na ndako o eloko moko ezoleka te bolanda te noko azolinga kaka panza famille eza makambo moko mike bana poto bakoselaka batu makambu nyonso te bana na poto balobaka ifoto nzima bana bakoselaka batu makambu qu'est-ce qui prouve que eza ya solo Jolie la Rose Jolie ma belle sœur à moi bonsoir à toi alobi qu'est-ce qui prouve que makambo na zolo beza solo boyebi bana poto bakoselaka batu makambo bana poto bakreela batu makambo mwana kolo bata musu aza stressé nga na ndimi na ngango te na lingi kututo linga te ekene musika lisolongo ezala kaka na se na bato église balobi mama tozala posa na yo to solola ba solola kina mama aboyaki yango alobaki ke eza ya lokuta eloko nye ko salama papa Souboul ignorant papa qu'il est ndenge ka ba papa na biso bazalaka bayebi ke na ndaku mama mutakengelaka bana papa mukomsu nzambe lokwa zaka bolingo ba période oka covid oka ba période zaka ba mikolo makambo na obetela bino awa kaka pona minute o makambo eza somo ezaka makambo ya ba mikolo yo eleki même pas kutu ba 6 mois makambo na obeta na bombi ka ba date elo nyero sala ma papa avandaki mukolana na ndako mama betela papa elo côté Diane Befani papa avandi na ndako na mwana na ya 10 ans bavandi na salon ba otala na bango télé papa va na mwana na très bien là mbala monga mona porte ba sonner na porte donc ba sonner na porte nzoka noko noko wana ya kimia mataki ye pena mafuta matake noko azwaki audace ya kobenga la police abengi police alobi bokende na adresse boye madame moko femme moko komona ye Gisèle Nanyoyo azana ba problème mwana na ye ya 10 ans aza violé pa ya ba noko na ye alobi lo yo zanani ngape naza moko ya ba noko na bango donc lisolo eza boye bokende na ndaku wana parce que mwasi wana azana problème police pe boyebika police a seplaki na lisolo l'infinitif Jiva Simba Fabrice Makela bonsoir à toi police bayeko yoika likambo viol ya bana ndenge mundele ayaka pena mabe Daniela Dalida police ayeko kweya na lupangu ya nandako ya tantine wana basone donc basone mukolango yeko sala ke la sœur Gisèle azalaki wana te azalaki te donc nzamba yeba kobongisa makambo na ye donc basone mbala moko po soki azalaki te msanga kosa mbila partie ya C Dadi Cisco, bonsoir à toi. Anga kose ta mususu à partir à C, on ne sait jamais. Donc nzamba salika ke yo longwana na nzela nga na zoya. Mbala moko le ba sonner ba police ba koti e ko sala police ndeko wana lobi obi ka biso zozo. So omoni police na ndako. Omi tuni obi police e ko sala ni. Police abi est-ce que toko okutana na madame Gisèle Mozizo to lobaka bongo. Alobi asali nini? Babi te tozana posa na ye, yo zana ni pa na ye. Abi tenga za mobali na ye. Ok, est-ce que toko kota po tozana masolo moko, il faut to solo na bido. Abi oui, mbila koti. Ata ko compliqué, suka ngo police a kota. Poza li kama viol na mineur basaka na ngote. Mbila ye kokota, tango police a koti. Police a si moi si papa wana
est-ce que tokoki komona mwana na kombo ya Gisèle abi Gisèle owe boluka pona na ba Gisèle mibale ya mama na ya mwana abi toza na posa ya bango mibale papa lobi te mama zate mais mwana zali abi est-ce ko bengela biso mwana ba bengi mwana zali abi na mwana yaka mwana yeyo alobi Gisèle batunie Gisèle ça va oh oui ça va abi Gisèle oza bien oka police nenga tuna mono oza bien abi oui ça va alobi Gisèle oza na likambo oyebisa biso mwana alobi papa dit tout bento bonsoir alobi mwana alobi oui naza na likambo alobi police abi okoyiko oyebisa biso likambo za nango mwana alobi ba anko ba violaka ngai ba noko ba violaka ngai awa na ndaku depuis j'avais l'âge de 4 ans bande kwa mama ba violaka ngai basalaka ngai bachaka ngai papi pap kova bonsoir histoire vraie bande ko ba iza ba koti ba histoire vraie pour elekani na Londres alobi bachaka ngai ba nini na munoko bachaka ngai ba mai moko ya pembe ba na munoko boy papa asalokola kweya Solène Lukoki papa salokola akweya émotion mbala moko batuli police atuli papa makamwana zoloba oyebi yango papa abi na yebi ata eloko te na yebi eloko te na yoka eloko te papa mbila babi bandeko ya mwasi na yo aviolaka mwana na yo na ndaku awo me tozo kende na ye mbala moko aza wapi pe bibo pesa biso noko wana zapi ndeko wana papa wana lobi papa lobi na ye noko wana vana ali sute adresse na ye eza boye kombo na ye boye mbila ndenga zala biso na Angleterre police aza bien organisé mbila na Angleterre santé surtout viol na yebi keza monde ati Blackson mafuta boga mondial bonsoir à toi et là on y ko salama Z plus en coltant bonsoir à toi aussi et là on dit ba ko sala police ayeko benga police ya quartier wana place noko avandaka ba kiteli noko siko et là on y ko salama ba yeko kende police ake ba yekina social bazwaki mwana bazelaki mama ba po bazwa mwana bazwaki bakei ba police bakei babi lobi tozo izonga na ndako toza mposa mwasi nayo azala wana poto kozwaye awa na ndako papa na mama papa tikalaki na mwana po bamonaki papa za innocent donc bamonaki mwana ko kozala surveiller pa ya papa bamonaki papa ko surveiller mwana na butu wana po na traumatiser mwana te batikaki mwana Simon Stone Voema bonsoir mon beau frère à moi bonsoir à toi ba police ba kenesko pa enoko le ba kitikuna mwasi anoko wana afongoli pause azoba azotu na police problème ezali ba police balobi wapi mobile na abi mobile na ngai ye wana ba isi mobile na ye noko wana batu noko oyebilika moko eti ko sala ma mikolo oyo salaka noko habite na ebite balobi oyebi mwana moko na kombo ya oyebi mwasi moko Gisèle oh oui oyebi mwana na Gisèle oh oui osala na mwana wana nini na sala ka iloko moko te babi no okokosa biso te o abizaka na mwana wana malango mwasi na ye te ya yebi maka mwana te abizaka te yipasa papa ya bana akoki ko abize na bana te mama na zo mwasi na zo cha munor ba police babi toyeli yo te toyeli mobali o abizaka toke na ye bake na mobali donc bake na mobali eloko ni ko salama bakomaki kuna batiaki ye tag na ebite na français so bengani tag batiaki singa na lokolo bakotisaki na détention lokola ba covid moi bazane na contact mingi ezalaki te batiaki no na détention mama lobi nango aye ko se présenter kuna na police bambila bakitaki na social bazui bracelet o balaitaka na likolo balaitaki noko bakenai na ye baye ko kene na mama aye ko landa lobi nango aye ko landa na police tango alandi na police makambo ekomaki na maboko ya mbila donc noko wana baza ba genre ba noko oyo bomoni na famille de tozaka bolingi bo voyager bande kwa famille o nini
Boko kozwa pa ya Gisèle banoko baza soki mibale soki misatu biso bandeko so tozo bima tozo ke ba fête nini toyaka kozwa bana na biso nyonso toyaka kotika bango na ndako ya Gisèle. Donc na minute ekomi na ba famille bakomi boluka boyebela bana na bino ne bonde kotika bango pe ba Gisèle soki pe banoko wana basi ba chacha bana misapi. Betika c'est bonsoir eloko nye ye kosalama noko na minute oyo ba ye kozwa ye mbila zuye noko alobi vérité avocat ebisie ozana eloko akobomba te il faut oloba ondima makambo azoloba na keza vérité. Oh oui eza vérité normalement eza vérité mais na sala ki yango penga moko te osala ki yango yo moko te lokola ndeni abindeko na nga moko pe ya mobali yepe abiza na bana ya na biso ndeko noko wana ya kulu na moko abimisi pe noko mususu po aboyi kokende baboyi ke prison ye moko. Donc banoko mibale babiza mwana wana babombi na lisolo ya mukolo babimisi na lisolo ya mwana na onga moka te ndeko na nga pe mususu yepe abiza na mwana. Donc na minute oyo lisolo tokomi na na niveau ya banoko bakateli bango 15 ans de prison. 15 ans de prison wana bakateli bango à part wana noko lokola somba mukana ya ba togolais kana esusu ya mukana parce que misapi bazo tche ba misapi na ye ezo bimate ba eko comprendre que somba mukana ya kosomba tantine wana azo oser koloba ke ngai na kosazo wana batu na kosala nyonso po bandeko na nga bazala libanda bino bolingi bozo condamner bango elongo nyezo la kisato vai na poto bana biso pe bakosaka nga nazo ndima teke bana mama na ngai mutu bakoyi kosala mwana na nga bongo na kosala nyonso bandeko na nga bakozala libanda yaya ndonge yonde kwa mobali oke kofunda bandeko na yo oza motema mabe eske yo koki kobomba bandeko na yo te to bongisa ngona ndenga famille tala siko bandeko mibale baza na prison bakateli bango na kosala nyonso po bango bazala libanda bana na biso bakoyi kokosa pe bana poto pe bakosa. Il fallait même koutou 30 ans koutou mais balobi ke bapesi bango 15 ans parce que avoué andimi ke ya solo a sala a biza na mwana wana parce que soki avocat na yebisi ke soki ozo tia munoko ozo bomba ozo lingo kosa soko memi likambo mulai juge akokatela bino prison ya mulai. Alors il faut on dit bambala moko ke c'est vrai osala kiango mais osala kiango na ba stress outaki Afrique mutu na ezala ki bien te babandi ko lukaka kokosa mais comme les viol ya mwana ya mineur donc ne bazawana bazana kati siko ndenge bazawana apa wana likambo ya oya mukolo pe esi eyebani papa na bango ayeko yebake na ya mwasi pe ya mukolo babiza na ye siko ba mama na likambo boye nani asali mabe eske mama makamorolo mama wazo jouer na kati ya makamabana na ye ya viol. Maman a joué rôle à sagesse, a joué rôle à une bonne maman, a joué rôle à maman moko a ebi comme ma zemi il y a 9 mois. Donc ba misu bazo luka bana, mais ba tu misu bazo sakana na bana. Siko maman wana azo linga la exceptioni ke alingi bande kona mingi koleka bana na ye. Mama zemi ya 9 mois ya pasi nangai nako kozanga position ya kolala na mbetu nako sanza ba maya jaune nako sanza ba maya vert nako kokoka kotambola te na ba crampe obosa ni nyonso wana ya bana na yo lelo bana bazoyebisa ke mama noko abizaka na ngai yo boyi kondima pona nini ozotala ke bana ya mama na yo olobi ke bana ya mama na nga bakoyi kosala bongo te eza lokuta siko na minute oyo eske mama ndenge babetela ki olisolo bana ya oyo banoko bandosala eske mama te mutakokai kotelema na makambo makasi mama yo vandaka na papa na ndao. Oui mama zo jouer rôle bandoki ba mama biso tozovanda na ba papa na ndako ba mama boyebi kaka ke mobali auti ko tricher oyebi kaka ke mobali azwela ki ombanda oyebi kaka ke bandeko mobali na mitema mabe oyebi kaka ke mobali akabela ba mama na ete oyebi kaka ke Facebook mutu akena ko cheloko boy mutu azonisaki boy bana na ndaku bozo linga ko kengela bana te. C'est méchant les mamans, c'est méchant les mamans, c'est méchant.
C'est méchant. C'est méchant. Pour na bana, ngana linga bêtise. C'est méchant. To boite, erreur ekozala. Parce que yo kenara Congo, oteka alobi bandako basomba na kin, akoki koteka ta moko po asomba ta prison bandeko na ye. Na yebite na poto soki basali ba viol wana ba prison viol oko somba ngo pe na yebite soki za ki sakata, to soki za bilobela, to soki za bandako muto do lobisa ebongo na yebite. A oteka ndako moko na bandako na bango basomba po ba somba prison ndeko na bango azala libanda. Maman, une maman, aza muto abate la cabane. To boite, ba erreur e ko sa me biso na ndako yebite, onzoka mobala akushaka na bana, nini, mais tango oyebi, tango oyebi likam, tango ba yebiso likamo, tango comprendre likamo les viol, maman ba telemaka. Maman zana pona obundela bana na ye. Maman zana pona ko protéger bana. Bino bo yebika ke papa lataki boye. O yebika ke papa koma na makangu boye. Mama bana bolingi te bolinga Facebook. Bolinga Facebook, bolinga makelema, bolinga baba, bolinga ba feti, bolinga na ninga ndako ozo suivre ndako te. Ndako eza base. Ndako eza base. Ndako eza base. Bana baza bénédiction ko uta pa nzambe. Bana ba protéger bango. Bana ba batela bango. Zala maman aza misu éveillé. Zala maman aza clever. Zala maman afongola ka misu pona bana na ye. Surtout bana basi. Bana basi bakola na éducation ba maman na bango. Bana basi bakola ka na éducation ba maman na bango. Bilo ba maman bolingi kaka soki ndenge nini. Bazo yebisa oke mwana zolo bana même. Mwana ozia lo bana oke tala makambo yebisa ngai ke ndengo zolo bana ngai pona mwana zui ba période na 10 ans mwana yebisi oke tala noko asala ngabo yo obibo boma moto ano bite eza lokuta donc onzimeli mwana te mbala moko okoti na para ya bandeko na mobali boza bandoki bino ndo no mbali bobimaka esilaka na mwana na mwasi te abima suna wa mukolo tala wa mukolo akena libala avana na libala sepelaka te azonga kana ndako po ali po continue akobima na noko bapesa na rendez-vous ba ya kobimela kuna ali mobali na ndako te bana na bako yinaye c'est vrai bana bako yinaye ovana na bana ndeni Nathalie Kayembe mais oui bana na yo ezala ba papa msupe bazo abiser na bana na bango moko na ndako c'est vrai to yebi yango mais tant mama ba yebiso likambo ndengo wana mama oza mutu mbala moko ya ko protéger mwana ya ko telema ko bundela mwana ya ko telema ko bundela mwana na yo eza te ke to tchana se eza na kamba famille to tchana se rozala mabe mingi soki batu bayoke eza soni po yo zaka mokambi na église yo sala soni donc osepeli na yo mwana ba bize na ye siko mwana aza na no papa kutu babi papa komika ko loba papa komika biloba papa bato un tonton bato zane na Londres komika ko loba yaya boni osimsa mobali touchi boyeko obimsa mobali kwa mobali incapable c'est quoi ça bolingi kopesa ba papa ba place na bango te bolingi kopesa ba papa place na bango te ba mama poto soki bokangi mbongo bosisi kokanga mbongo bokomisaka bana notage bokomisaka bana ba bien privé na bino yebisa papa makambo elekaka na ndaku mama libala eza il faut dialogue Lisa Matadi wapi Bobette Matadi Dior de Dieu bana azaka ya mwasi bana baza pe ya mobali soki likambo ezosalama na kati ya couple mama zwaka tanko solaka na papa lukaka stratégie nini okokota nango il faut bosololaka bana bazaka ya mutu moko tata na Kinshasa toyebi ke bana na Kinshasa bazaka soki babebi bakomaka ya mama soki baza bien bakomaka ya papa donc du coup toyebi ke en gros bana baza ya papa na mama si ya quelque chose bozala kwa ba mama kalate o mwana zana zemi obengi mwana pembeni yaka bokebino na mwana inde oki olongoli mwana zemi soki simbi c'est bon soki simbi te mama okosimba touche bozala kwa ba mama wana o ba se comportera bongo te kala non si ya quelque chose mama zanga na sagesse na mayele ya koswana papa azalaka au courant ya makambo ezoleka na ndaku c'est méchant le maman arrêtez donnez les papas leur place botika ba papa la place na bango comme qu'on doit responsable
sabité nyoso bino moko tala makambo ekome o kindoki breken bayaka ezali kamwa pasi pe mawande konanga oui Liza Matadi donc eza eloko epesi pasi mingi bande konanga papa komi koloba loba papa ya bana wana komi ka koloba loba bandoko bakie prison oui mais papa na mutu na ye etant que mobali aotala batu moko boye mibali ndetinga baye ko abize na bana nanga do balekeli nga mayele baza deja banoko na bango wana baba nièce aussi si wana te papa zotala ke nga pe na kozwa makangu na ko abize na bana batu misusu mena sala ngote do bango pe bakokai komona ke basi musu libanda bakolinga na bango mais bango ba préférer bana biso et si wana te bango pe bakomi kobota banoko wana donc nga il fallait pe na kene na bandako na bango na bimana bana bango mama o koka pena ko fongola misu pe olali pongi otali papa na mbetu nde bolala wana o fongola pe misu otali mobali nao na ba secret nyosi yo bombela c'est triste bozwaka balobi te ke bozwa part ya bana ata mwana sali bêtise ata mwana zake impoli yo mama il faut couvrir mwana non likambo oyo nazo solango na ba voler ebele oyo nazoloba eza oyo na beti lisolo lelo na kobeta lisolo ya bana oyo na ndako bana bazozala pe impoli na bapapa na bango bana mingi bakomi impoli pa papa na bango pwani ba mama tozo bomba bana trop soki mwana sali bêtise papa gangeli mama yozana otelemi pona koloba ke te tika ye asali onini alobi nini ezala droit na ye ezala ndako na bango asali boye lobi mwana pe akosala mkoso kozwa likofi ya beti papa ale yo siko mame bongo loba mama il faut la complicité na papa mama bana na biso babomba Francine Panda oui yaya ya liboso mwana na bango mwana oyo ya mobali oyo babota na Kinshasa oyo tanti Giselle wana na mobali ne babota na Kinshasa oyo baya awa na poto oyo afundaka noko na bango afundaka noko ki amonake suspect na ndeona mwasi akufa na 2018 jeune garçon wana akufa mwana na bango do tanti Giselle wana akufisa mwana liboso na 2018 oya ka opesa rapport ki amona ki noko na ndeko na mwasi na 2018 akufa ki pona ba maladi kaka abelaki akufaki donc atikali na bana lokola 3 garçon moko na 2 filles tala papa na pasi wana botiaye c'est pas gentil hein siko tango tobomelaka bamibali na biso makamu tala biloko ezokomela biso siko abana yesa mobali ndeni ke yepa yebite ayoye banka sur les champs azoye banka na air wana bien ndeni to landela bana to protéger bana na bêtise te to protéger bana buso bate mais to protéger bana na makambo eza vraiment important na makambo ezomona na il faut ozala wana pona ko bomba bana na yo mama ba violer bana mibale banda bazala mike ba viola ba pa bandeko no propre do ba noko bazo violer ba nièce na bango o baza bandeko no propre bo so ezaki mobali na bande kwa mobali nao wana ngo pelisa moto so ezaki ba tonto na bazaki baleki mobali yo mama linga pelisa moto po loko baza bandeko na yo yango che na se bozo mona ba comportement ba mama c'est pas bien le maman moi si faut à la sage femme sage. Merci beaucoup, papi, Pape Kova. Maman, il faut la sage. Il faut la sagesse, ndenge bele. Sagesse, kakatea. Bazo finga tanya mukoko kuna. Biloana. Bazo finga nanyo. Yowana. Toyaka kosola bajara makam oyo. Poto éveiller. To lamuka na pongi. To tikaka ba papa na place na bango. Zwakata ya kozalaka na dialogue. Maman na papa na libala. C'est important. S'il y a quelque chose qui ne va pas, yabana. Associer makamwango na papa na bango. Bon fanisaka bana. Tozwakata nde tibiso ba o moto salaka. Tozwakata ya kovana na mesa. Tozo solola, ma solo na bana. To blobake yo ezalaki ni Malcolm Mayela Ndombele. Bonsoir à toi Baba X. Biso ozalaka
ta bozu peta bozo sola na bana bozo seka na bana boluka boyeba qu'est-ce qu'il va pas et moko mama yo zubana no abasi bovai na ndaku ozoloba mama soki likambo ezali to soko mona likambo lobaka yaya sololaka yaya lobaka boye non c'est comme ça il faut pas kolobake bana poto bakalokuta bakoseli bandeko nanga makambo boye ya Hélène Lukaya ozawapi. Donc voilà la famille du soto ko partager na pourquoi il y a le lot pour intervenir bo benga numéro ezawana bo intervenir et kozala bien mingi to yoka bandeko ba yoka po esami na Londres bato Londres na ebike bokoti ebele donc yangwana bo intervenir et kozala bien mingi numéro ezana ngo WhatsApp. Laetitia Njembo, bonsoir. Numéro Zawana Bobenga pour intervenir. Bandeko ba komisela bango ba message na bino tozala kawana pona ko sunga bandeko bazoza na ba problème et rêver pengai na yo poto e ba kozwa maele lobby et comme la biso na bandako na bisote. Donc etos bandi musala tolobi tozawana pona ko beta kasete pona ko pesa conseil to ko lembate il faut tozala ba femme moko sage, toza kabibali moko très sage, toza ba responsable, to ba ko sala makamwa minene, to se comporter très bien même na ba relation na biso. 2021 ere to bandibwe, to lobite ke 2021 oyo année oyo ezaki ba buzoba oyo ezaki na 2020 yango to continuer na non, to ko changer vraiment, to mekana ko tala ba vie na biso, to ba place e simbaki, na place e simbaki te, to sala makamsusu. Faut pas to vivre na hypocrisie, faut pas to vivre na haine, to vivre na ba jalousie et là au moins aussi madame mutuana te mais pour miso abate mona bino bozo kamaka na osala likamobwe libale aussi mate mais yozo kanga makaka oh et là au moins idée donc tous wa pena ta ya kozala pena ba grand to comme pena niveau musu to raisonner ndenge mususu. OK, to raisonner vraiment ndenge mususu to longwana koza naïf ko longwana kozala nanu ba peureuse ba tout monde boye oyo donc to avancer ba mama. Laetitia Njembo koti na reta moyen to bandela lisolo ezate to komi presque na suka tozo senga bandeko ba intervenir si ya moyen soki direct kati okoki ko bandela okomona ndenge to meki ko solo lisolo ya viol et salami awa na Londres eza vraiment passe. Donc lelo toza lundi le 4 donc ngana bino tokokutana. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.